Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local bandeko. Maboko Yanzambe, kaka ndenge ngana bino tosolaka mikolo nyonso ai nakolela te pe nakoloba te. Nakoloba te pona nakanda te kasi nakoloba te pona na boyi na ngai mwanda azwandika bambanga kona lela mama fudi ebongo bino bosekanga bandeko. Naza na nga na kanda te kasi avant na bende mission na pesi bambote ya tona ya fodi ngoma le kuti me mwana États-Unis ya tongo donc papa na king equime kaka ndenge tolobaka toujours pe vie nga Prosper Bakini vie nakoloba te pona yo motema malamu ebele kasi na bosani te ko bwaka bongo vie kitola mokonzi pe na bosani te ya solo ko bwaka président Doudou Tessi mwana ya France ya tongo pe nabwaki bana kinkole nyoso nabwaki pe lisusu bana ya changu en grosso modo nabwaki bongo mama Nicole Kanda BCDC Equity Bank kasi nakubwaka na sima na mbana nupone bino bolinga kala boka mabanga soki nabwaki mabanga ebele obwaka mabanga ebele soki nabwaki na mabanga te obwaka ngate nakubwaka yo na sima ndenge nabwaki nata mabuki grand jogo yamba pe lisusu na bosani te na bana no émission yo nakubwaka yo na sima nayebi ke ngana bino soki bomoni ngai libanda ya plateau na en direct c'est que naye koyamba bato ya libanda lelo naye bongo na Paris Tendance TV pe Arc-en-Ciel télévision kobosana te FL Congo télévision Paris Tendance TV kaka ndenge ezaka kitoko bosabone boyeme bopartage bémission baninga pe batala bango na bambilo bongo ezaka ndenge nini nayaki vraiment bongo na selembao koluka nani nayaki koluka maître moko maître oyo abanda nkisi kala bana na age soki pe ya 8 soki pe ya 7 na éviter soki apesa nani na vie na na éviter kasi to découvrir kibimo na meso lelo maître na éviter na bingu maître tena benga ka kombo non normal bébé Ncho bonjour ah bébé Ncho yo na kombo ngo bébé Ncho mais okomi papa Ncho répond à moi ndefo mwana ndoki mais na koma papa ata nakomi papa ki beba ndoki kolongwa te ada ndoki soza beba tikali non bébé ti donc ngai ki bebe na ngai ata mandefu apembe toujours na kaka bebe Ncho beba ndoki mikolo babeyanga nde cimetière cimetière so point te omoni champion local yo soki okufi yebisa ngai soki okufi bakokunda wapi ne cimetière kasi nga nde cimetière nga nde charge ya milimo na bino nyonso déjà okangi da milimo na biso bien même milimo na bino to eza na maboko na ngai bebe Ncho ngai nde charge papa lopango cimetière double démon bébé ki bino bakatier bozala kaka na bakombo moko bolimbisa nese bébé Ncho aza katier féticheur bundaka kati fétiche nayebiki bato batalaka FL Congo ebele batalaka to baémission na ye mpe bakomba na ye na kati ya FL Congo eza tellement ebele na bémission tosala no bémission na ye te lelo tobai to découvrir bébé Ncho aza nani biloba moko elobuma ya babuku ya katiere nazoyoka yango partout na la reine Shakira akoti makambo na yo nayebi te eza mpona nini bon moni champion local maboko ya nzambe eza comportement ya catch omoni ntango tokomi bakatiere avant tokoma bakatiere toaka nao na badiscipline oyo toutaka nango na bashe biso na bandako na biso ntango tokomi bakatiere toyaka suki kobakisa baimplice moko boye na monde ya sport oyo toyaka kozwaka mais kati soki bakisi eleki ebele to bakisi eza yo mokie eza teke obandaka kokritike bakatiere misusu monde ya critique na sport eza bien mais ntango okoma okota na bavie privé ya mutu wana kolakisa oyo aza ndeti nga nazalaka na kisensu te navandaka na kisensu te me bakatiaka kisensu banviaka nga bakatiaka kisensu batiaka ngaka me nga atiaka bango ka te nga natiaka bango ka te mpo namonaka moto akobeta nga na kisensu aza te y compris ke mama na nga Shakira abanda kokota badeba ya ngai na bavoisin eza propre te ve na nga Sirène Leblanc père na nga Sirène Leblanc akoti deba ya ngai na bavoisin eza propre te mpo na nini bino bafétichere bato bodébrouye kisi bato bozwe débrouye kisi bobandaka koloba bilobaloba na baoyo bayebi kisi okozala papa obimi liboso na ngai me na makambo ya mystère oyo nga Nchor nayebi nga na sacrificateur naza na émission lelo nga no mingi te po tosaka 15 minutes na 15 minutes oyo nalingi nayeba vraiment yo oza sacrificateur totuna nano
mpona nini tomoni championnat ya provincial ebundami ya batante tomoni yo te de Kinshasa tomoni yo te di Congo mpe yango ezolinga ebundama ozoloba nini tokomona mpe kaka yo te te di Congo ntango ezobundama ngai oyo na sur place na Kinshasa avai na palais ya prince oyo ndako ya prince oyo ndako ya mwana ya roi donc temple d'action royale isho makambo talaka président Chaleur ya moto la reine Shakira la katale ya mwasi ya 3 makiki mukadi mama na bango meme de 74 ben azoli prince na ye ndako ya bien prince na ye donc azalaka calme avivaka calme donc il y a tout bien. Mais babi mupanda bino elala ye. Mupanzi wapi? Mupanzi na bango nde elala. Po soki tokomi 18h bangundi bango moswayo. Mais mupanzi na biso a 18h au sentir minda pelele toza à l'aise. O selemba uti. Na ebite maître bébé Tcho. Komba ngomela yi maître bébé Tcho. To bengaka maître bébé Tcho. To betano lisolo moke ya championnat de Kinshasa au bundate. Championnat du Congo to de Kinshasa. Du Congo na kobunda po na féticheur. Ba championnat uti oleka nazalaki te nazalaki na kabinda. Nazalaki na kabinda nazalaki na déplacement ba makambo kutinga ba déplacement po na kende ba komba na Mwanda na bundi na ba paposis na Mwanda. Ba bisinga to kende kabinda toke kabinda to silisi nde na ko zonga na kuta de ba championnat style. Mais du Congo bébé Tcho ye le prince cimetière papa lopango double démon nazana kin. Bomona pambwele ka di Congo. Biso tout au chamutu. Ya ligambo limero nti. Ya ligambo limero cha limero makasi baye bayo. Donc okana pe hôtel eti malema malibaya. Malema wapi? Follow ba bien. Glody to G5. Te G5 malema. G5 malema. Aza champion. Nga aza champion te. Mais soki ba chenga na komba fa pika pende. Nga aza mwana ya mama lopango donc di Congo eza na mapeka na ngai. Mona mapeka na ngai soko tanyo moni di Congo. Tela ba différence wana ba locataire o ba futila na lupango na biso ya di Congo. Vous comprenez moi et puis ça pas cité. Donc na éviter na uti moment bango pona na zana ka 15 minutes. Ba téléspectateur ba bay ba 5 ka 15 minutes. Na 15 minutes oyo na ngila tuna est-ce que lelo ozobaki okobeta malema. Ozobaki soko bo obeta malema sika mo obeta Glody obeta siko est-ce que obeta pe Yuken Mabogoto. Oui. Bon, moni ngai bébé Tcho na de bakebelete. Yuken Mabogoto mo auti Rwanda. Aye na Mwanda. Héritier Kubas auti Boma. Aye na Mwanda. Aye kokuta ngai bébé Tcho na Mwanda. Tuna bango komba ya élégant. Hein? Komba ya élégant na Malukunga. Ezala ndenge nini bébé Tcho contre Yuken. Dernier jour, bébé Tcho contre Héritier Kubas. A Tcharaf 4, botala ba vidéo, botala ba image, bino mo bo comprendre que bébé Tcho nga za oui, pas na tuni o luken na Mabogoto. Bango ba bimisaka moto. Bango ba betaka ba numéro mo moto mais bina te. Ba tukutu ba komisa nga saki ya loso na la son frère. Champion li passe. Les deux jumeaux ba komisa bébé Tcho saki ya loso mais bébé Tcho ala kisa degré ya défense ya kindoki. Ba memara mutu ba c'est une semaine menga na kinda na sala jour moko na bimi. Ngali ngina 5 deux numéros. Deux numéros. Numéro ya nini na nini? Obimisa moto. Bon, ata deli ka moto te. Namona po namona ke okobetela ngai jesaki malema okobetela ngai Luken Mabogoto donc il a évité. Champion local. Isanga moi bien. Oui, pas na singi na moto. Parce que ngaza kaka na limeo mona ngakeka te. Pepe sanga vertige. Ya on a aussi en moi la vie balé na sanga ya liboso. Donc il y a liboso ndo za na moposa. Bon, na sengi boy. Te okana malamu. Na besoin ya moto. Bon, de na besoin ya moto. Na Franc-congolais. Mbongo. Nani va pas na ngaka tia na mbongo mengi. Na lela la. Champion local wa posa numéro ya moto. Eza problème te to na mesa o eza mesa. Ndenge tozawa to na mesa nga na sala mamu na ngeza la te ki o de gauche à droite na kende boy na kende na wese na baluka boy na zonga soki ndenge ni.
En attendant, au sein numéro de tout, non. Ce que pour les billes sur vous avez comme cercueil. Cercueil. Depuis nous lire à battre fort. Cercueil oyo eza na makambo nango ebele. Tu omonaka cercueil eza na ba puissance ebele. Ndenge eza boye ngai naza cimetière. Soki nazangi cercueil na ndako eza mabe makasi mpona bombaka bilima na ngai na kati ya cercueil. L'esprit na ngai nyonso oyo nazwaka na kati ya cimetière natiaka bango na kati ya cercueil. Tellement osengi démonstration. Problème eza te nzambe bakoko azosunga totala numéro oyo ezosalama oyo yo osengi selon choix ya motema na yo. Na bandi koza prêt omona numéro ya bakoko. Ngai naza prêt. Ngai bana lela surtout ya mbongo na lela ngofa. Wana afungoli cercueil. Oyo eza bougie hein. Eza bougie. Nayebi te. Tombola cercueil cercueil yango ya. Cercueil yango yo. Aza komona oyo cercueil. Eza vide na kati tomoni. Wana bougie, otie bougie pembeni. Awa ezali sani sani ya pamba. Sani yango yo nazwi yango natie na kati ya cercueil. Oyo ezali mpungu na ngai nabondelaka air nyonso. Oyo ezali mofinuku ya cercueil. Abandi bozali komona mofinuku ya cercueil. Oui, Tatan de laisser faire la peur des esprits, la peur de la nation, manifeste-toi, Mokishbalka, Tatan de laisser faire. Oui, éducation du Kachombe, éducation du Brazzaville, éducation du Kachombe, éducation du Brazzaville. Soukoumou, Doukoumou, Santo Sadout, appelez-moi les gardes Bokonga, les paradis du savoir, Tchouria, les médiateurs les plus célèbres, Puissance magique, puissance magique. Naeki na caméra mais nte paki abela en tout cas depuis que tomoni moto ebimi wana sikoyo na ebite moto bi mais mimi ngo zola ndaka ngandenge nini kasi tsengi kisi yango ngaye bon siko moto bina kata sani siko na ebite champion local za bimi sambongo nabimisela mbongo kaka ndenge eza bongo kaka bimisela mbongo et puis dans donke na tala siko fo batala na kati ya cercueil yango eloko eza su te yo zomona nazomona ke eloko eza te okoki kotombola ngo boye otombola cercueil boye olakisaka caméra parce que nayaki émission nga moko natieki kaka caméra yango oyo cercueil yango oyo oui tomoni yango oyo eza toujours vide yango oyo wana otiki nzungu natiki sani mofinuku nango mpe yango yango maboko na nga mpe yango nakangi mofinuku ngai eyo naza awa na maboko ya wana sani olongoli na sani alongoli na nga sani naza maboko ya pamba maboko yango ya Rabbi Souria, montre-moi votre majesté. 10 éducation de Kachumbi, éducation de Brazzaville. Tatan de laisser faire le Kofi Sanchoniko, Tatan de laisser faire le Kofi Sanchoniko. L'homme magie blanc, l'homme magie rouge, l'homme magie blanc, l'homme magie rouge. Éducation de Kachumbi, éducation de Brazzaville, éducation de Kachumbi, éducation de Brazzaville. Zeketewa, Sika de Lankoulou, Zeketewa, Sika de Lankoulou. Et voici mon grand-maître Indou Sankara, et voici mon grand-maître Indou Sankara. Oui, tombeau rouge, oui, tombeau noir. Tatan de laisser faire le Kofi Sanchoniko, et voici mon grand-père Indou Sankara. Magie blanc, magie rouge, magie blanc, magie rouge, magie blanc, magie rouge, magie blanc, magie rouge. Réponds-moi, réponds-moi. Oui, magie blanc, magie rouge, 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 magie blanc, magie rouge. Tatan de laisser faire le Kofi Sanchoniko. C'est moi le simple représentant de Benchor, licencié en fétiche en motondologie. Beno Bakaka, Beno Bakulu, maître. Na dollar. Maître l'accent piano simba na. Ngawe lokota maboko mena okota liboko te. Bango moko baya batala, bamona. Oyo ezala bolimbisi maître zela maître
baya batala bino moko boya maître botala eza nazwa caméra pardon eza nazwa caméra ngai na bato na ngai tomona elongo po esala nga bien po ngai nazalaka songisongi mingi nalingaka tomona ngai na bango nayebi te ne fiske namoni wana natuna bakestion na ngai ebongo nakende mpona ekomi kopesa nga vertige na liboma na mutu donc nayebi te wana eza maître bebe ntsor asali babikamwisi na ye na ndenge na ye nga mpe lokwa songisongi nazolanda yango kaka esa eloko te ne fiske nazonga nano awa bon wana eza makambo na yo etali ngai te maître sikoyo bino mo boyebi nde tosalaka mbongwa maître mbongo maître nga senga adebi yano osimbi ozomona maître nga senga adebi yano osimbi ya mindele yango eza babiye maître tika komisa misa papa mate pesanga liboma na yo ibango pamba oyo otanga na kisi pamba na yo kozwa ngo mpe nyonso mpo cheboye mbongo mpe bandokita maître te toke malema ye maître est-ce que pourquoi mepesanga ata debi ya mindele wana napesa yo debi ya mindele bon soki nakopesa yo mbongo champion lokale maboko ya nzambe nakopesa yo mbongo mbongo nazopesa yo mbongo ya enfant poni dollar te te naboyi kopesa yo dollar mpo eza na ntina omoni bokoko na biso champion lokale eza na baprincipe ebele omoni ndenge oye awa toye makambo mosusu tozosala me ntango omoni mbongo ye boye bakoyebi soki champion lokale pesa mwa likasu pesa mwa ntsamba pesa mwa parfum pesa mwa poudre na minute oyo mwa ozala na mbongo wana eza te mais pour le moment ndenge oye kotala nga en pleine émission bazomona nazozwa bafranc oyo eza awa nakangiseli yo yango tatatatatatatata nasalini na pe napesi yo wana eza sans condition franc sans condition dollar na condition franc eza sans condition mais dollar eza na baprincipe eza mbongo oyo etamboli bapays ebele ekatisi bamakambo kita na bafranc ekita na ntanto tosolaka nakangisaka bafranc na dijanga nete elongolaka ebiloko pembeni na ngai te oyo ezali nkumu oyo ezali kotala makambo nyonso ezali koleka makambo nyonso ezali koleka nkumu azali kotala azali komona azali koyeba ye nde nkumu nefise namonaka franc mpo namona sosi ebele to ya moke mpo namonango deja ngai na ndo ya osala mimisa mikoso mimisa noka bamboka bafranc awa eza nde likambo ya bafranc likambo ya badollar donc eya nde likambo nde ya makambo soki oza na makambo te ai nayebi te maître bon maître obimisa nsima nakangisa maître ebetela biso na lisolo moke tosolola masolo parce que namoi déjà entendant tokozelaka yango oyebisa biso maître sikoyo lelo ozosala balimero ozokandela bacatiere oyo baleki yo na age baleki yo na poids sipozo sikoyo lelo moto apa ye abe bon maître ngai nangi nakoma mpe na balimero neti yo to bon moto angi azwa mbongo ya kisi motangi azwa mbongo ya kisi motangi azwa mbongo ya kisi motangi azwa mbongo ya kisi eza problème te champion lokale ozanga nakangisa mpo ngai nakóma na mbongo ya kisi lelo oyo ngai nasala eyebi kaka ngai na bakoko na ngai bino na mama bino la reine chake bozala bambongo ya kisi me ngai na mere na ngai toza na bampungu mpe ya makasi oyo eza mpenza na haut niveau ke place wana bato misu bakómaka te ngai na mere na ngai shakira toza na basekret moko boye oyo soki tobimisi yango kongo ekoexplose demi parti ya kongo ezeki maître est ce traité pe malade mama na ngai azotraite pourquoi pa ngai mwana na traite naza wana naza spécialiste ya mbasu nzoko appendicite niokankau hernie nazotraite na bukoko ebongo bamaladi spirituelle bamaladi spirituelle ndeti bamaladi nini fo yebisaka maladi ya muntu ta mutu mosusu mobali aboyi me ntango mobali aboyi yo seki oya na bamakambo ebele na vie na yo ntango mobali aboyi yo ke oya na posa okanga mobali oza na posa mobali akanga yo oza na posa olongola molimo ya pauvreté molimo ya mpiaka na vie na yo
il faut luka bametre oyo bayebi mosala soki wana posa ya bametre oyo bayebi mosala toa na club moko na Kinshasa oyo yebi baboulot professionnel oyo bamisu bakokaka te nyokola bango motu ya temple d'action royale show na kati ya temple d'action royale show toa na bameilleur féticheur suprême oyo bayebi mosala oyo bayebi boulot lokwa nga le prince talaka nga le prince maître ebeti biso moke bolimbisa soki omoi nazotoka vraimen courant kei toza na mwa chaleur yango wana mwa motuki nazotoka mwa mingi et puis nazokende mbango mpo minute na biso ekomi kokende suka maître ebeti biso na moke avant tocontinue na yo obandaki vraimen mosala ya kati kokóma ndoki babenga bebe nchon mwana na age nini bon nga mosala mystère na bandi kisi na age ya 9 ans na bandi kisi na age ya 9 ans tima ndefu ebimi yo na mosala lelo na wana 23 ans d'âge et 22 ans na wana 22 ans d'âge na bandi mosala mystère na age ya 9 ans lelo nakokisi 22 ans donc naaka toujours na mosala mystère nete pesa na limero wana wana bandeko oyo ta mosu akolanda aza na besoin solana ope atuna baquestion ebelebele babenga yo na nimero eza na whatsapp mbala moko mpona esala bien makasi nimero na nga oyo eza na whatsapp mbala moko eza plus 243 81 93 72 229 plus 243 81 93 72 plus 229 na suka nazokoma limero wana se bandeko oyo bakoza na besoin na yo mpo basola makambo ebele na yo oyo biso totuni te babenga yo moko bokoma na bawhatsapp bobenga na bapele normal wana okobenga ngai te kobenga ye moko maître bebe nchor maître bebe nchor betela biso na lisolo moke lelo tokomi kokenda mpe koshite kolobake bebe nchor azongeli lisu mpo na moni ata moboye olimwaki lelo ozongi susu na makambo ozo asire publike na yo nini contre catch bon contre catch na asire bango mpena publike ezala pio emela mai ya pio bebe nchor autaki bavoyage na Kinshasa bandaki komonana te me na minute oyo nazongi naza pena na kati ya mabele ya Kinshasa en plus na na kati ya catch club temple d'action royale show en tout cas toza na bamanifestation ebele oyo ezoya na décembre awa déjà lelo toa soki le 4 mais à partir ba le 8 awa toa na combat ya club à part le 8 na janvier awa le 5 toa na retour à bebe nchor na Congo Kinshasa na capitale eza combat en plein air na Selembao direction Gombe Matadi wana eza retour ya bozongi ya bebe nchor na capitale donc tolekisa combat ya club tolekisi combat ya club le 5 janvier retour du bebe nchor Congo Kinshasa ngai makambo eza ya mabe bebe nchor mpo question ya suki ezake ese kokotangela ngai 3 catcheurs oyo bangaka na Kinshasa soki basimbi yo mawa 3 catcheurs oyo bangaka nakobanga champion local bon nga mibangaka nga moko mpo namona catcheur oyo akobangisa nga te namona mpe catcheur oyo akolengisa nga te na tous les dimensions tobandi na A tina Z na bande peso basomo zombi de kibambi nani zombi de kibambi abangisi ngai abangisa kote abeti ngai abeta kote abundi na ngai abunda no pete me bango nyonso oloba na ebele babangaka nga mpo bayebiki na mwana mama lopango nga na bakisi ya haut niveau kotangela nga te oyo bazombi de kibambi oyo banani mpo mokolo baotyanga na ye so abeti nga champion local zombi ya bebe nani ya eva nabengi ye na kombo ndako ya eva abetanga wapi video ya wapi oyo bebe nchor donc naza prince ya temple d'action royale sukumuni ya fibo oyo akimanga na kaluka fibo akimanga na kaluka nani ayebi yango te fibo akimanga na kaluka totala bakomba ya maître city komba na ngai na tiapa maître city problème ate kolobebele te 3 kachere oyo soki osimbi bango koboma 3 kachere nga si na simbi bango na koboma baza ebele ozwi peti oyo nani o glodi malema okobeta makasi ozwi nani o be grave okobeta ya danger ozwi fibo okobeta nakotyako bamatabisi mpo baebele nani nani babengaki nani kachere oyo nani migolba nakobeta oui na migolba nakobeta nabia
nani dete nani kutukile le wana beta bujiru ko tangela ngai te po bujiru jaba mamne nga ba mamna ngala rande na posa to kutane to eba na ba grandeur inga yali yi gamba grandeur bujiru o ya osala nga na olongola ngo et puis na asire bino dimanche ote dimanche abo mona nga na plateau o ya olongola biloko ya staki na o ya salaki inga yi yango nga pe na osala je m'appelle maboko ya nzambe inga yi nani lisusu eyindi ebongo viens mieux super champion de Kinshasa nga na bunda na ete na yeba de gaganda ya kisime esili ko beselo te oganye bango oui bon na comme na fan na yote mais nga munoko bomisanga boka esili tabisi boka sukisanga bien litabisa suka otali koto boye kota ba pompage boye na lukande na bunda na ba sacré fumu ba sacré fumu na kana ba posa na bango fo bango na ba sentinga ba sentirité na kana posa na beta bango na zwande sentir sacré fumu mais na après na za après et bon sacré ko beta ngai champion sacré ce qui sacré ko beta ngai ya ba fumu ya ba ndoki la bébé ncho sacré fumu abeti no monteke na pesete inga yi bon makambo na talinga ite pesa bambote na quelques personnes et bongo tachite le mission na biso bambote na ngai toujours na kopesa na comité na ngai o na zaka na bango ana tondo pesa mbote na kangisa mbongo yo pesi bambote na ngai ba comité na ngai na kana bango baya belita marabout le grand féticheur de la planète otali boye mama ya mwana nga exaucé otali boye bébé Angela Bafana le prince ya bébé Nchor otali boye temple d'action royale show fondé et président chaleur à moto makubu balobi ya boye bazwi wapi la reine Shakira akatale ya mwasa 3 makiki bébé Nchor ye babi papa na bango cimetière donc naamona bango te na sentir bango te wana ya mama mbongo na ye azwa bambongo na ye privé bakoko batindeli ye okomprendre makambo ezali kosala bajete so oluki kisi omona kisi na posa ya bino bato ya kisi ya makasi boluka nga bebe Nchor tolakisa na bakindoki oyo toyebi boluka basa bakindoki oyo boyebi en tout cas oui je m'appelle maboko ya nzambe je m'appelle maboko ya nzambe je m'appelle champion local bandeko maboko ya nzambe na komi na suka emission na ngana chite moke koloba ke ai tozaki ngana bino elongo kasi bonga na papier lelo na papier te pa bosola kilo makasi na champion local kasi pona na suka emission na ngana kosuka bongo te na bwaki quelques mbote na ba oyo bakangama na mutu basolaka kitoko lokola velanga prospere bakine mwana dalasi ya tongo makasi pe vieri kitola mokonzi ndenge moko ya Fredingo malekuti mie pe na bosante ko bwaka jogo na ngana ta mabuki ebongo